Elengi internet. Bosasa bango. Bosasa. Chama makongo le bao. Makongo yawa. Zate. La famille to cha balai David. Kongo ngai na kosika makambo te. Wana Angelica bakokona réseaux sociaux et ba Mama Kongo sasa bango. Bazaki kokende koloba oui, ozomema bango bien ozofina bien. Tarata intervention bien moko. Omene toza na réseaux sociaux là. Wana d'accord. Bazoba baza na kati. Ngape na zoba. Et kofina te komona linga. Eza ofinga to na raison. Soko le bini kabia tudra. Omona mtusa kuona nini niko bemana ni za system ya ngapi ya nzambe Jésus kobeta basabo na bamesa na bapanier. Mama Kongo mema bango musika. Kobeta basabo. Wana bato nyonso bale baketo profiter na yo na chaîne na yo. Mama, Lovuno. Niso nyonso tebo yoba. Ya yo kosaka na te. Mama Ani, mama biso na mama Kongo basara, mutano le batuka yo penza mama Kongo. Nganenewa. Mais biso tout tika ituku na muta komba. Na muto na bima sur le terrain. Mama na mibali na teni na muto na blanda ba voiture, na ba président na bango na banga. Na banga ba na zike. Na banga bolo côté. Na kebanga ba zoba wana moko. Na kebanga ba zoba wana. Rambo. Bali alisandis. Okonya ba otumi le bongo zita banini. Eza tuzo makala te. Sara kuta kota makala kufa. Akufa de mama Kongo. Okoni na tout ce que tu as kaku kopesa na explication. Biso tout ça réuni. Il faut que batwana to tika. Bana. Tika. Biso finalement. Si Sara veut mettre la kanda na c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Si tu m'as dit na kanda Sara na kina ko diego. Est-ce que le mec ça va qui nous baille dans la tête? Je comprends. Mais quand la fille a dit qu'on a pas main dans mon corps, dans le coin de l'autre. Je comprends. OK, now comprendre. Moi je la police à Diego. Et si la police à Sarah, la page là, la table on va aller dans Bina, la vous me dit que ça va njoto. Metala. Kama bazi, niko zona na page là. Ngana ogeta la. Kama na kama papa Sarah. Basina, mwana mfina te kuna kosina papa mutupe. Na yebi place ya baparents. Na yebi baparents. Ou le pas que baparents na ngaba tina. Na tika tina mutupe. Si le gen fena mama Karine ya kusina te na kamye moko loba. Ewa pe na ngaba tu va binemi. Trop bizarre. Omoni muta de la Sarah. Na minute na mone mzimu. Le vol. Et nominé. Sarah le dit. Nani kombe na tamaboke o batangela bango mabala. Tala makambo. Mwana na mobela mwana na na Londres. Azana zeni soki ya yasifu. Na tsaye ako sino watu kuko unaza mbona na YouTube. Mwana na siko lelo. Soki yasifu ya reconnaître mwana yote. Soki yasifu ya wangani. Kama lela. Azana ba regret. Na regret ne aleka na mission nani. Aya fait passer un temps. OK. Je comprends. Anya baza kolobela bila mwasa lobela batamaboke ekomasi na niveau ya mwasi abanosa bien na batamaboke ye mutaya na conception ya batamaboke bakusa bipembe na ye jacques balinga te mutu okusa bipembe na moninga kozwa eda moninga te kemoninga moninga sala wi basi wana bakosa baanalyse te midana eseko bana mayela sala émission te analyse te bayebi kosinga mutu asala ese bisulaza te Ninga basi lokola odina na zuba biloko ya soso to kiparate wana oyo wana kuna natali na ye mona poto natali ye moko boye biso pe tofinga na ya niveau wana te mama Mama Kongo c'est la famille Okuna bango. Quel combo. Ah bon. Le bon. Maëlle Mabe.
Non, mais merci maman. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.